Merci na Balandino sur Epenge Fofana. Comme d'habitude, on va toujours Epenge Fofana l'élève des maîtres. Tant on a mis mon kana telemi bo sadi mukumba. Vous en posé à kolobate, vous en posé à kobimate, mais à travers la réalité nabiso. Ya marambezo le kanambo kanabiso. Ça fait quand même mal au cœur. Bato babotami na mama emo, ex mama emo. Bato babotami na hôpital ya on entra. Bato babotami na Kinshasa, o ba yebaki kin label, o ba bénéficier Kinshasa label. Lelo ba se retrouver ba ministre, ba conseiller chef de l'État. Ba se même ba asbel ya bana kin. Mais si tu regardes Kinshasa, Fulu. Kinshasa, mutema mabe. Kinshasa, bosoto. So ke nangaliema, o telemi, o tali keno open hôpital. O tali elongi ngalie mezo bimisa. Sinon, ba autorité, ba botama ao. So ke cabine de plateau, au route à la même école, o ezana Kikwit, na Bolongo, école, o ezana Isange, na Lingwala, école, o ezana Itaga, Wangata, mais ba buka école wana, mais ex-ministre ya finance, Sele Yagouli, atanga na place wana. Il comprend même Kizenga, après sa coup, na place wana. Mais tu trouves aujourd'hui, Babuka, mais dans le moment où Fati Beto a une gratuité d'enseignement, mais le pango à l'État, où ils ont eu place d'éducation et comme ils place la salle qui ouenze, le pango, ils ont eu bandamundambu, mais sur un côté plateau, l'action que le pango à gouverneur et angoy. Mais tout le monde a besoin de zélat. Mais pourquoi ils ont ici le pango à l'État? Mais bah Kinois va diriger Kinshasa. C'est le lobby boye, oh, parce que les ailes ont eu posté. Le rôle a eu poste, c'était au défendre Kinshasa. Te lobby boye. Le col à Eliezer a eu poste, ton la vérité. Nga ina botami na Kinshasa. Le rôle a botami li bande à Kinshasa. Dans un villageois. Mais on a la Kinshasa koleka ba Kinois. So que le terrain maman aime. Na uti mboka, na fondi na Louvois. Ça et deux, na quartier Ngwaka. En 2006, terrain maman emo, ezalaki munene. Terrain ya maman emo, ezalaki mobimba. Mais lelo, ekoi ba beti bal. Ba yoto la ba vitre. E ba kolo mapango, ba zugu tu courage, ya kwa susu ba chemi, ba che filet. L'État azate. Soki ba moni mo sina nzela ba kangi yo. Soki ba moni yo kangi suki au côté marché ba kangi yo. Soko fongoli constitution place lobi ke no mona mobala tiki lotse infraction to moni yangote. Mais soko ke na ba kiba, ok na ba pays mususu ba race man et sa religion mobimba. Seulement ici au Congo. Mutasali lotse ba kangi ba futi simbongo. Au continent marché central, on m'a dit, bah, policier, bah, zo kanga batou, bah, oui, bah, zo vérifier vrai dollar, na faux dollar. Mais, école, oh, bah, tangi si, bah, on sa test, c'est à dollar. Mais, loi lobby, congolais, a un droit, il y a qu'on circuler dans franc congolais. Même, on fout à batou, on va foutre à bango, dans franc congolais. Et ça veut dire ça, la publicité, il y a franc congolais. Ça va commis homme d'État, et Sengeli Osalani. Moussali à l'État. Moi, moussali à peuple. A aussi la publicité à dollar. C'est ôté. Nazolo bela dossier. Ya Lupangu. Na colonel Ebea. Quartier Golf. Naï. C'est un devoir. Loi congolais Pessinga Ningisa. Babengi 4e pouvoir. Lumumba Azaki journaliste. Joseph Mobutu Azaki journaliste. Peba lobi que journaliste a 4e pouvoir seulement chez nous. Respect on est à la raté. Respect à communication, moto azora valeur. Celui moto azo la campagne a comme un député, celui moto azo la campagne
va voter sénateur. Si vous avez la campagne, comme président de la République, nous avons besoin de affiche. Que ça, il a ébouillé. Si le lot n'a qu'anissi, côté photo, il y a Etienne Tshisekedi derrière moi. Ils ont un message. Premier opposant congolais. Moto a dit ça, Zaïrois cravate. Dès qu'on a dit chemise, n'a pas boy. N'a pas cravate français, n'a pas. C'est Etienne Tshisekedi Wamolumba. C'est là que j'ai beaucoup de respect à lui. Mobutu a un abakos. Mandela a un chemise et un pagne. Parce qu'il est africain, Mandela a aussi la fierté de l'Afrique. Mais président Félix, mon Etienne Tshisekedi, premier opposant Zaïrois, abandonné côté de Mandela. Motoyen na kaki, na mbokoy, ils ont musée. Na ba musicien, motoyen ta sous ba congolais kaki, ils ont roi appelé, roi tayanvu. Tant na bimisi couvre-feu. Alata kaki. Parce que tant que manta ba to bayaka, mutu na mutu, ayaka na message na yi. On a vu Gilles Alengeti, tant waye, numéro 1 IGF, a un habillement na ye, Nandenga longwe IGF, a ken habillement na ye, a changé look te. Le lobatozo président Félix Saïd na ba chemise à Fati Beto. Moi j'ai eu chance avec papa Mobimba, notable à Limité, à expliquer ma non. Président Félix, à 17 ans, à 18 ans, à 10 ans, ma banako tala Mandela. Ba chemise oyo, eza Mandela. Ngana eu chance. Batine nga chemise na parti à Afrique du Sud. Oh, nazana avant-hier. On va battre ma photo ya Mandela. Mandela c'est la fierté à veste T. Mandela c'est la fierté à couture africain. Donc on a au Sénégal, on a pays à Ouest Afrique. Nalobi que naza choqué. Ya comment on a citoyen congolais lelo na Gombe. Oh, c'est la première ville na biso. Quand on parle de la République démocratique du Congo, première ville les a Gombe. Mais ba quartier to ba commune les a proche na Gombe. Les a ba Lingwala. Commune à Kinshasa, les a Barumbu, les a Kitango. Parce que jamais on sait que non, commune à Matete, les a proche na Gombe, c'est faux. Ba go tourne yo que non, quelle commune où les a proche na Gombe. Capitale de Kinshasa. Et se trouve dans 24 communes. Mais ville de Gombe. Mais quelle commune où les a voisins, ton voisin, il y a Gombe. Ils ont Barumbu, ils ont Lingwala, ils ont commune de Kinshasa. Est-ce que c'est interdit de me dire aujourd'hui, il y a comment on a un biso ba fofana boy, tous dans le pont on a Gombe. Au sommet on a vent normal. Au le pont on a hérité, peut-être héritage à Koko Nabino. Ton papa Nabino, azaki mona musala ba belge. Ba belge ba tikela peut-être héritage. Ils ont interdit biso to na Gombe. Parce que Gombe comme il se trouve là, ici qu'il y a des Libanais, ici qu'il y a des Indiens, tout cause de la politicien, et c'est là où on a quoi batona makasi. Yango ngai na chef photo Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, qui parle de Tshisekedi? Nani alobela kaba valeur ya Tshisekedi? C'est de so azaki une église. Mais moi je pense que l'église n'a pas tout na batebili. So azaki peut-être prophète. Lelo bato ba kende place wana bandako sakula parce que zaki sika kutu toko luki espace te parce que to espace mo ata ko likata même ata Kinshasa mobimba. Po makambo tata oyo aloba toko miko sosolango na minute. Etienne Tshisekedi aloba que non, le jour il dépasse au pouvoir, opposition est koufi. Lelo mwana naye il dépasse au pouvoir. Boro tangelanga opposant vrai. Tu sais que d'Akota Zambate, c'est de Sima Makilate, Masala opposition Mutuya Yambo, Nambokoui. Tu sais que la première docteur, na droit, na inikin. Oh, tangi na bana mindele, tant bazo coloniser biso, bana bango bandako tanga na inikin. Tu sais que non, le jour il dépasse au pouvoir, il y aura changement. Lelo la seule président.
oyo atelemeli Kagame, oyo adénoncé Kagame. Kagame aza mutu alobaki non, aza mutu oyo aza pays anglophone. Mon avis comment les Français vont soutenir ye. Mais tout le monde les États-Unis et boy Rwanda. Le contraire, les pays anglophones, bango na bango babo akangunda te. C'est impossible. On est Nigérien, à boire Kingunda aux États-Unis. Parce que les États-Unis, à quel point na bango ti. On a que non mutumo a outi Kenya, à quel États-Unis, à boire Kingunda. C'est là moi je comprends aujourd'hui. Si même les Congolais ou bien Congolaises se retrouvent même à Brazzaville ici, allez aux hommes na moka na été. A ofana kuna rapona kolia koko, kokeza nini? Eza fumbwati. Congolais à Kenya Brazza, ma préfère ofana na Brazza pour na kolia koko. Mais koko eza fumbwa. Mais fumbwa eza pas na biso ebele. Congolais que Brazzaville a préféré ofana na Brazzaville pour na miliki, pour na Yahoo. Congolais qui na Brazza a préféré ofana pour na Lipa. Mais si on termine à Biti, on a Mapa et son 4 saisons qui est de Brazzaville. Mais ça, organisation Brazzaville a sali. Lelo. Moi, je m'appelle à Lupango Isa. Je cite Honorable Jekoko Mulumba. 48 heures. Atamborna Tokomi Wapi Magazine. Je cite le nom de Eliezer Tambwe. Affirmant ndako ya papa na biso koko na biso luwawa na wileri. Affirmant ndako oyo na lobi awa ke balongi batonga ngo bank. So otali ndako wana ndabo zomona ba image. Batonga ngo na ba beton armé. Gérard Jekoko Mulumba a démissionné dans l'Assemblée nationale pour na kombo ya mutu moko que je ne peux pas siéger avec lui, toi avec elle, par rapport na ola sali à cause ya ko gérer moko. Wana niveau ba fubano azoko c'était nazo maîtriser makambo nga na yebi. Pourtant no mi benga ka l'élève du maître parce que na yebi maître nga très bien. Quand Eliezer mona kolono pango, ba journaliste belé bazaki à genoux dans ce pays. Même aujourd'hui, se trouve député national, député provincial. Son tali, mon toiseau tala maloko la yena micho, na Kinshasa, na ba sujet politique, azate. Moto royem sanga que non, alors ça a 130 000 vies, 100 000 vies, na 2 heures du temps. Motaleke Eliezer na ko tala mana minicho, azate. Depuis mon ya Goma, tisikoy, so ngai. L'élève du maître. C'est-à-dire, na yebi maître nanga malam. Pour nini Jekoko Mulumba a démissionné comme élu ya Mwamba. Bana Kingabwa, bana Limete, bana Lemba Salongo, bana Matete. Ba voté député national, mais a boy ko siéger. Père Zomu Sala à l'acception d'Ako. À ça ndako Kigom. Mais ndako mukona ngwa monana te. Moto azalaki cité. Poso azalaki propriétaire ndako wana esengelaka silsango. Moto asombaka mabile, ayebaka valeur koluka architecte, ayebaka valeur à fondation. Moto moko te atimolaka fondation ndako, a pratika ko inachevé. Jamais. Le bel seigneur akimi na mbongo. Le bel keler mususu akatani, mais kola kola mugomona kata abeti tol, mais c'est là couler béton. Tant que tu as un locataire, moi, mononi, à Longoli, ne l'angaboy, va couler béton. Mais le lot, c'est là moi je me demande, nous n'avons pas Congolais. Parce qu'on a vu Costa Moutambaye Namboa. Tout le monde tout va s'engueuler. Madame le seul ministre, au article 6 réforme, le ministère de la Justice. Adam ministre, au Asali, État généraux, il y a justice. Puis il y a ministre de la réforme. Alors, pour ne pas tambola, au bout de Costa Moutam, au Nima Costa Moutam, mais la réforme est au Atiki. Tu peux bosser na Kangoute. Léon le Kiwana, na kuti ba Congolais na ba Congolaise baza libanda. Mais beaucoup ça va choquer.
na bato balobaki ke bakobongisa Congo lobi soki bapesi bango Congo lelo bakolata Congo bilamba bakozwa batailleur bakozwa basinga parce que air mo eza koke pa tailleur okende lamba mais couleur asinga eza te mais tozala bato oyo balobi ke non soki bazwi Congo lelo nzala esili social ekoti développement ekoti mais bakombo bazocite na conflit parcellaire oyo esalanga mpasi mais yakokamwa batangi libanais te batangi indien te batangi rwandais te batangi burundais te mais batangi bato ya bas Congo batangi bato ya Équateur batangi bato ya bandundu nani akobongisa Congo pe bato bazotanga moto aza na nzala na ndako na ye aza te sadi bana na ye bana États-Unis baza na Maroc baza na France mais bana na bandeko oyo bazola eloko akoli eza te pe baye kodegrepir bango ando kodegrepir bango bayibi biloko na bango ngai na confirme yango te mais ndenge bazoloba moto azalaki na ndako na basani mibale mais ntango babimisi biloko libanda sani ekomi moko tokoloba nini Voilà. Papa, ceux qui ont lobby que aucun auditoire militaire, qu'il y ait un auditoire militaire. Alors, binonde si ko lokola bosali violation à domicile. Ba misu baza kuna na nini? Kukozo le ata baza kuna ngai nde naza wasiko. Voilà. Voilà. Papa, ceux qui ont lobby que aucun auditoire militaire, qu'il y ait un auditoire militaire. Alors, binonde si ko lokola bosali violation à domicile. Ba misu baza kuna na nini? Kukozo le ata baza kuna ngai nde naza wasiko. Voilà. Sur instruction générale Dodo Chinyama, à 21h, à Tindi, succession Mouzitouna, maître avocat Blanchard, qui est assis chez moi, à 21h, escalader le mur, pour Rokota, pour Bango Balobi, Bangonde, Bakolo Mandaku, Bakolek Sangai, Makambo Nyosotu. Babouki Kadena Nanga sur ordre nae. Bazobuka ngai Nazao bazobuka ngai ba violer escalader à 21h ba escalader avec maître Blanchard secrétaire général voilà c'est général. Vous allez coloter. Nga nazo contrôler vie nanga ndemte en danger. Nazo contrôler vie nanga en danger. Général a signé baisse bakote langa na butu po basala nga mabe na 21h. R ya musala et c'est si la qui na 18h. À 7h, général de tout son Il y a Antoine Zéla. Au tseme libre. Allô, bonsoir, mes respects mon général. Mes respects mon général Chinyama. Alors? Oui, bonsoir, mes respects mon général. C'est monsieur Dadi Mapoata des États-Unis sur colonel Ebea. Bah, policier, je m'excuse avec beaucoup de respect. Akati. Il y a Antoine Zéla. Au tseme libre.
Allô, bonsoir, mes respects, mon général. Mes respects, mon général Chinyama. Alors? Oui, bonsoir, mes respects, mon général. C'est monsieur Dadi Mapoata des États-Unis, sur colonel Ebea. Bah, policier, je m'excuse avec beaucoup de respect. Akati. Sikoyo. Omoni ngana ye awa. Naza agité na vani na pourquoi naza na document. Voilà. Vous comprenez? Si quand on a des documents, il y a un général. Il y a un contrôle la police qui ça. Omoni biso ne toza awa. Biso toza policier. Policier yo yebi mission. Na air mission. Landana nous te. Policier batinda kaye. Kende na wenze. Pekisa mobulu bona boy. Mobulu ezate boy okuta mobulu. What is that example na do pesa yo? C'est bon, c'est bon. Dadi Vanda. Na Vandi. Policier azali ennemi te. Policier azali moto oyo esengeli koyokela policier. Voilà. Mais ce qui ozokela la police était ekozala kitoko te. Yo kozala mbanda ya la police te. Parce que lobby par exemple ngana zolo bakino balobi bon ça va dadi ndenga zawana bo pese ba policier po bazana lupango kuna. Okoyaka kana ba institution ya la police. Okomona Zela tout que malembe. Te olobi bien. Bato bakoya awa. Contrat nazana yango ezana la police. Ngana zoko loba na cadre ya conseil ngana zo peso. Ozala na maîtrise, ozala calme. Tika Zala no kimia. Naza kimia. Mais ce qui yoza contre biso, o lobi ke no bona bisote, o kozala contre bisote. Na bande ko kozala contre na muto yo atindi biso a. Voilà. Muto atindi bino eza général Dodo Chinyama. C'est ça. Voilà. Problème ezate. Voilà. Na RO 21h. Document na 21h boya ko kotela ngai. Lobi boye landate pourquoi oza agité. Naza agité te. Vous allez agiter. On a un contrat. Il y a pour ça là. C'est important. Mais on a regretté ce qui ont le bagage que non, par exemple, que non la. Monsieur, ce que tu fais là, tu n'as pas le droit. J'ai le droit. C'est chez moi. Comment est-ce que vous êtes venu ici? C'est chez moi. Bokote anenganini. Bokote anenganini. Bokote anenganini. Bobo salanga bo salingai. Basotemi. Ba menansenga lisusu. Baza ona eroyo. Ba yoko salini na lupango na ngai. Basotemi. Ba menansenga lisusu. Baza ona eroyo. Ba yoko salini na lupango na ngai. Dadi yaga la police yango. Contrat nga la police. Dadi yaga la police yango. Contrat nga la police. Dadi yaga la police yango. Contrat nga la police. C'est clair. Pesa ma téléphone. Téléphone na filmer nga rotikate. Filmer nga na maître Blanchard, avocat ya Muzitu, secrétaire général nae. Ayena ba policier, na ba généraux, pour ba ya ko menacer ngai, ba koti na kata lupango. Tu penses que tu peux te permettre et accompagner? Je me permets, je suis chez moi. Je me permets, je suis chez moi avec vos faux actes, faux certificats d'enregistrement. Allez montrer ce que vous avez fait de moi. Allez montrer. Allez montrer, je suis de droit. Je suis de droit avec tous mes documents, tous mes jugements. Ce n'est pas avec ces deux, avec deux. Violation d'homicide avec des militaires. On a reprouvé lui. 21h. C'est quoi 21h? Bah, il faut que tu aies un ndaku. Ça, c'est maintenant chez moi. Tu m'as menacé, non? Tu m'as menacé, c'est pas ça. Tu m'as menacé. C'est pas ça. Non. Quand tu achètes bêtise, on est à Mdoulou, on est à Mdoulou, on est à Bosona, de l'os, on a bêtise à ton part. Est-ce que c'est aux autres? Bêtise, il a sali. Bêtise, il a sali. Au commande. Bêtise, il a sali. Au somba, il a encore le bébé. Il a encore le bébé. Dans le monde, on a fait qu'il a encore le bébé. Ah, si ça me dit, il a perdu. Non secret.
Basigné qui va se naza na décharge mais ba se retrouver le sou et pas na ngai baninga na bango mibale ba qu'est-ce que parquet non, c'est comme ça je vous disais depuis. On n'a pas un problème avec vous. Vous avez un problème avec qui? Thomas Mouzito. Voyez, si vous avez un problème entre Thomas Mouzito, si vous nous liez en erreur. Vous nous liez en erreur. C'est comme ça que c'était l'occasion pour vous pour aller à la justice. Qui va aller en justice? Je dis ceci. Pourquoi? Ok, Tokanyango. Ok, ça va. Ok. Attention, allez, Tokanyango na makasi. Voilà. Ok, kende na yo sikoyo. Parce que na regretter pour le comportement na yo. Voilà. Kende Tokanyango na makasi. Non, non, ça. Ok. Tokanyango na makasi. Tokanyango na makasi. À côté, ce que tu as awa, et que vous allez y avoir sikoyo. Omoni awa. Lokola colonel il m'a fait ordre. Voilà. Lokola ba pesi bino ordre bo bomangai. Je suis là, boko bomanga na ba membre famille nanga awa. OK. Boko bomanga. Allez, yo continuer à provoquer la police. Nga na provoquer bino te. Bobotoli ba kiti nanga pour. Continuez. Qui vous a donné l'ordre de prendre des chefs? Ok, papa, continue. Et cet ordre-là a été donné par le colonel? Lobby, Ezaki Yona Thomas, parce que rival Nayo, Ezaki Thomas, la police a un rival Nayo. Parce que yo le loyo, ce qu'on le dit que non, au tombé, l'État a tranché, ma camarade que non, Moutou, Azana raison, Eza, yo. Ce qui l'État, le but que non, voit la police va sécuriser Okoya kaka na pays. Nakoya na pays. Okoya na pays. Nakoya na pays. Mutu azali sans. Yo ka na vision. C'est qu'on doit pas droit na. On doit pas droit pays. Voilà. Oyebi pays signification et pays aux autres na lobby. Bon, merci. Il pays na sengie ba droit na selon contrat. Ils ont refusé. Okoya kaka na la police. Na lobby, na la police. Voilà. Couleur ni nakoya na la police. La police ya couleur ni. Na la police. Ya couleur ni. Ya mwana lobby nakoya na la police. Ya couleur vert. Nakoya na la police. OK, okoya pas na biso maître pour regretter. Nakoya na la police. Nakoya na la police. Oyo mutoyo ngai nakoya na la police. OK. Voilà. Nani Dadi. Nakoya. Papa, je suis chez moi. Je suis chez moi. Ne me mélange pas. Je suis chez moi, ne me mélange pas. On ne t'a pas envoyé ici pour me mélancer. Maître Naïpe naza dadi mapuata naza pa na ngai naebisio naza pa na ngai nalobi boye nazo respecte yo en tant que police. Mwana ngai na violence na ba acte nyonso eza posé. En tout cas, je suis de plein droit. On a provoqué police. Moto abimisi passeport, moto asala passeport, ayebaka pasi ya passeport. Pe moto asala passeport, aza citoyen, ya ko respecter. Pe moto asala passeport, aza na besoin ya ko voyager. C'est pas dit que ba annoncer au voyage, donc on le passeport, on la carte de vaccination. Mais ba kombo ba cité awa. Moningai, eloko boinanga pour la vérité. Eloko Rossi Mukendi, le peuple gagne toujours. Tu as besoin de diriger. Il faut poser un comportement malade. Nami tunaka, ozala na nzoto moko. Mon certificat dans 50 garde-robe. Bilamba tu etondi. Ba chambre ya bilamba. Dites-moi Juno Kolamuko dit 3 paires à chaussures mbala moko. Juno Kolamuka, ozala mutuka ya 30 000, ozala mutuka ya 20 000, ozala mutuka ya 300 000, ozala mutuka ya 400 000.
motondisi ba parking ya mituka mais aussi maral vola moko na maboko mibale ndo bimi bebla bino le côté soki na kufi sikoyo même lunette na okina ngote même montre oyo na okina ngote même bracelet oyo na okina ngote ya liboso ba bando longola ba fongolinga bouton na kingo ba fongolinga montre ba longolinga sapato mais akuwa to sala na kamabe olupango eza ya yo mais pour nini oye pa bandeko désormais à partir à lelo lupango yo eza nde yanga on s'est présenté ou bien bosololi na bango na pesi bino peut-être au tas de mois bon s'organiser ou bien bon so ba garantie na bino mais yo zo proposer bango $300 après ko tia bango libanda. Mais il paraît qu'il est propriétaire à Lupango wana. Bologi ko bomaye, bologi ko assassiné. Né à se déplacer. Na simonaye, bozu le même jugement. Oh yé a gagné, nde bo changer combo, bo garder la place wana mais place à combo bolongoli, tout ça ba africain. Si moi je me trouve épingué, moussa ça peut épingué. Non ça épingué. Fofana Laurent. Mais tu vas prendre un de ça, presse et peigne. Par exemple, tu vas faire confusion, tu vas prendre et peigne. Mais moi, je vais peigne, Fofana, Laurent. Mais ndeko, oh, ça, presse et peigne. Tout ça, africain, nous sommes bantous. Nous sommes bantous. Si c'est vrai le pan moi, yo, pourquoi vous avez un aboutou? Pas le pan moi, ça n'a pas qu'à djumate. Na fingi ba pas qu'à djumate. Lupango eza na route mo qualité na fingi bato route mo qualité lupango oyo eza na kimbanse kete yango na kosenga dokota pena image ya lupango pe bato mibale bazo welana o le baza propriétaire et sengeli bo kende na l'état lokola bato baza na kati eza na muto akotisi bango tango yo gagner raison na yo ba pa so raison na butute. Moi, je dis le lot, même Nenge Samuel Bemba, excellence, élu Yalukunga, Mona Kaluka, Nenge za kwa asime na mito ministère ya justice. Ce qui a fait sur raison. Bako prononcer moi pe bato bako yeba. Pe ko pesa au courage, ya koya na moi, ba locataire baza militaire, même baza 10 000. Yo komi papa na bango. Est-ce que ko zo raison? Ne maman aussi ça lupango lelo. Ogosoana bango. So ko garder bango et ko dépendre na yo. So ko senga ba bima même na loi ezana mikolo. Ba pesa bato bazana ba résidence. Ezana ba mikolo. O ba pesa bato ça même ata commerce. Ba résidence commerciale, ezapena ba ndenge nango ba traitaka. So comportement na boy. Na lingi bino moko botala. Parce que j'ai aussi droit de réponse ici. Moto amoni ki aza cité. Ngana yeko sali mutu moko te awa. Poke na zwa ndaku, to na zwa mutuka, to na zwa elamba, to na zwa lokumu te. Malembe mona pe akolaka. Même ko lukambong, okoteka nguba, okoteka bitabe, mais tous ces akoka ko zwa expérience. O maka jour yeko teka kaka peut-être poto kop na efungomi. O asimbi kisi te. Nzoka ala Nzambe anako koma une expérience. Oui, bah, kobomba mbongo. Na lingi botala ba image. Ko wala na o à gauche na o à droite. So ba locataire, problème na bango eza wapi? So ki baza ba reseller. Ba sombelo kwa moyibi. Même ça ngali ko traiter bango modèle. So tango yo proposer bango $300. Ando ko tia bango libanda. Si vous biloko na bango oye bazo réclamer oye bungi. C'est impossible. N'a dit chemise na ngabou. Na lati veste te na bima libana ba keno na zaki na veste. So qui na réclamer veste, c'est que na zaki na veste dans autre nanga. N'a dit chemise na ngabou col mao, ba ta on a cravate te. Boni na yo réclamer cravate na chemise à col mao. Mais le réseau shocking na ba image. Bazotanga même bateau bazaki ba candidat député na funa.
bazotanga bato baza ba secrétaire général ba parti politique. Politique eza kokosa te. Politique eza organisation ya société. Moi si oyo akoki kokende libala nde bakenda akubala. Para o ayebi ke mwana nga ko décevoir nga te ndandi makozwa mbongo pe ya libala. O amoni ke e déranger. O amoni ke tolobi mabe alimbisa. Pour nga ko salir muto ati. Mais muto amoni ke malobo e lobami awa to image to place o aza cité. Droit de réponse 48 heures tu peux sur droit de réponse non. Pas oser qu'on réponde place aux a cité. Papa lupango lobeza ya yo. Yo ko bimisa ba locataire. Oyi ko talisa biso pièce contre pièce. C'est ça aussi l'avantage de la politique à Mikolo. Babi état de droit. Ça dit na ko violer droit na oti. Là où droit na ezali, je mérite qu'on respecte droit na. Mais place aussi droit na ezali, tu mérites aussi respecter droit na. Est-ce que c'est normal yo congolais, ne konao congolais, mais ba vidéo le moni muto azolo bake batindi batu baboma ngai. Ndego. Ba biloko eza ba pratique moko ya mabe. Qui vous dit que soki bobomi muto yo, bana na ye lobby ba ko réclamer été. Qui vous dit que l'élo, pour se trouver magistrat, pour se trouver procureur, pour se trouver peut-être soldat, au sali mutumabe, lobby. C'est de quoi la masse à moussou bazari na ba bozu. Maintenant, vous conquistez ba âge, ba remet moi ko benga biso, master. Moi nanga, au go souhaiter joyeux anniversaire. Il commence à marquer même $10. Il y a ko pesa nga. Na pesa caméraman pour te souhaiter mon joyeux anniversaire. Tout le monde en 2013, babenga batomi sous excellence. Mais les lots, bazo mérité babenga d'excellence. En 2011, tu as RTV à Roger Lumbal. J'ai vu comment tu as humilié Eliezer Tambo. Vous avez bandé à vie. Le lot Eliezer se retrouve dans Kinshasa, député national, deuxième mandat. Abimi député sona Lukunga, député provincial Nangaliem. Eliezer wana ko finga sola kataka ko luka interview bazolo banaye a villageois wana. Parce que yo botama na poto. Mais Eliezer a botama na village, mais se trouve aujourd'hui représentation et représentateur ba villageois nos. Le Eliezer a président de parti politique Action commune pour la République. À quel États-Unis, on est pas américain, bah il y a un frère, bah c'est les Tambo. Mais yo zaki excellence c'est lobby. Mais au yebi ko battre la ngote, au se trouve comme il coopérer. Na mona batu, Etienne Tshisekedi akufi, ba bosani qui attaque papa, attaque Koko na biso. Parce que mon se trouve ministre, na mona ne batu ba kenon, bana Tshisekedi, ba zote ke bemba papa na bango. Maman Mante, alega tina TV5. Paul Bakeno, pour même pour la critique bantou. Ebembe, ya pamba, bazobo ezonga bakunda yango. Et c'est là qui Tobunda, président Félix, a comme président de la République. Même le jour Ebembe yé, tozwa Ebembe na aéroport en Gilles, na président Félix, na molili, d'aéroport tina limité boulevard molili. Mais lelo, bakomi ko telema, excellence président de la République. Nzungo yo lambité kolinga ba tie la obiloko na facilité té ezalaka bien koluka mafuta koluka konyi koluka makala soki biloko ebeli na esengo olia ndoki ya congolais az étranger ta ezalaka ndeko na ye congolais bakombo eza cité na lupango na soni bakombo oyo eza cité na lupango. Moi, je suis procureur, je suis samedi muto ate, mais ça linga soni, ndege na moni, lolenge batata, babilenge. Mais président Zolo Bakeno a venir à lobby. Tu vas être comme un millionnaire, et ça jeunesse. Nga ndimikte.
jeune alongwe pas na bango ake ko futela ma pesi garantie à $1000 baomi ko proposer ba pesa $300 boye bisanga jeune abeso ake libanda akozonga yesu na lingi na choqué bino na tungisa mitema na bino na sekoué bino nan bota la image ya batomi balé bazo la lupango so moko azui raison et pekisi ya koana kibomoto ko sona ba locataire oyo pana ba locataire bazana ban basi azemi baza bato babela ba station baza bato babela motema baza lolenge ba traiter bango pesa na bato mususu. Il y a un nom là qui m'échappe. Si Salomon, si Oscar, non, mais je pas ce Salomon. Hein? J'ai Salomon. Baloba neye ke atia lo kolona lupango wana te. L'État a comme un niveau, tout le monde a procédé à mobali na mwasi. L'État a dit que nanga toyoki, to nenge mwasi expliquer biso. A comme une insécurité, n'a aucun cahier, basengi ba preuve. So la mise ba preuve, babino désormais messieurs, à partir d'aujourd'hui, dans l'environnement mon morceau aza, ko tia le kolona oté. Ça qui y a des signes, et dans la merkambo oyo, l'État sengala a sécurisé bato mususu. Oboti bana, babi ke non lokola yo, ozo responsabilité à bana na oté. Mais na critique bantou, tata mwasi to oncle, ton ndeko na yo, andimi kole c'est la obana. Même moi soko meli masanga, ok ko finga yi. Pour décourager été, babi kenon désormais monsieur. Ko tia lisusu makolo na yo te. L'État azwa ba mesure wana. Pe pas comment niveau ko zo ba mesure wana, ça que na makambo etindi l'État. Ah ngai. Ne te luka vibo e botongi pale. Maintenant on a omoko ebi passe ya okede ko luka mabanga na kitsuka. To ko luka ba ingénieur, to ba maçon. Ndako esili, même si non désormais ndako ya partir de combien mois sinaban. Yo ko ya souté. Plus surtout ba trozo kamba biso ba uti poto. Mais poto ezamboka mibeko. Maintenant ba ka epa na biso ba osala bisasa parce que ça ka pona toza ba to mwindu. Mais moi je passe conflit parcellaire et s'oppose à la famille yoyo na famille yoyo. Mais bato baza na kati. Ce qui moko a eu raison et soit yé a ko se présenter et pas batouane. Mais c'est nali comment traiter bateau au modèle yoyo. Mais aujourd'hui, M. Salomon, il se retrouve là-bas, à comme propriétaire à Lupang. Mais Baloba a comme à place sur Anaté. Ceux qui ont eu droit de réponse au nom de M. Salomon, on peut expliquer que M. Salomon a commis Awa pour Lupang Ezaki à Kokonaye, Ezaki à grand-père Naye, l'État a rendeli. Tout bien sûr, Lupang est commis à M. Salomon. Ne Sengeli a maltraité les locataires au modèle. Pour les locataires, ils ont à l'État. Au boti mon abeli, mon akoli, moza droit à kobeta mon abibeta betate. L'État au kanga. Au bali moi si na mbongo, moza droit ya kobeta ete. Pour l'État a kosambisa yo. Au gagné procès pour na lupango. Mais on a un coquille, il y a quoi comme bimisa bateau, tant qu'on boit à biloko ya bateau tête, tout ça na Kinshasa. Pour son ma cantine, il faut un bon. Pour son la bana bilamba, il faut projet. Pour son bata provision, au tien ndako. Mais motaye bo asukuta sake na ya loso, sake na ya semoule ezate. Parce que boza l'État. L'État peut pas s'ambisa kai. Au moni policier, mon moni unité mo ba bengi ke PP. Au moni ba FARDC, mais on a unité ba bengi PM. Oza soda, mais on a place ba bengi auditorat. Oza ministre, mais on a sika o ba sambisaka ministre.
Tout le monde dit Constant Moutamba, ministre de la Justice, non? Mais ailleurs et pas procureur, à tout naïe mituna. C'est-à-dire, Moutaza li kolo à Moutou, azate, à pas grand prêtre Nzambe. Même le président de la République, aza li kolo à la population te. Asa li mandat na moko. Maintenant, on va poster pourquoi on a la campagne. Même le député national. Mais moi, je pense que non, tous en vacances parlementaires. Bato baza ba élu. Na bango ba élu na bango ba député national, ba député provincial. Na ville à Kinshasa. Na banza kenga sa campagne mon mboki Eliezer. Ando ko za journaliste na plateau. Dans le cadre ya bato bango ba benginga ba bito vota député na biso Eliezer Tambo na Lukunga. Tous en vacances parlementaires. Oh, balobi na ba député, bokende na ba base na bino. C'est important aussi. Ya kotali sake, soko oza ministre, soko oza procureur, oza droit ya bisala salate. Tomonio Constant Moutamba ministre, maye ko répondre na mituna. Bongo yo procureur, bongo yo peut-être député, bongo yo ministre. Pour ministre de la justice, mais yemo ko ba sengi ka ko samba. De place na bi ke mon amour a voldi. O saka na nzoto. Mais moli mutika place nzamba tiango. Rosa docteur. Mais place esprit ezala toyi barate. Moi comme ta teri ba bandi o esprit zuye. Mais mutakanga esprit ezala rate. Na posa awa o laksanga lolenge ba locataire. Et tiens c'est là bi ke moke kufi pour la moyibi. Jusqu'à aujourd'hui. Il dépasse au pouvoir et c'est là que ça l'effort ya kolongola mboka na magui. Père Etienne Tshisekedi a sa discours na ya suka na misu na ngana espace triomphal. O même jamais Kaboun a senga que place est la place moko touristique. Ya papa, ya mono a commis 5e président a sa ba discours ya makasi yao. Alors prenez-vous en charge. Neba locataire oyo bamoni esika mususu ya kokende te baye na chaîne ya mona kolo lupango baye pour expliquer pasi na bango batie motema na ba député tozeli soki baza na nzela po baza na vacances parlementaires batie elike même na ba fondation mais baye tobenga na bango baye pour expliquer inquiétude na bango. Mais le pango, j'ai comme Lumba à la qui c'est ango. Moto a cité, sur les le pango de 2011, Tilelo, à côté de la locataire, on a un modèle ôté. Yo tongi n'a qu'on a béton armé. Au compte de moi, je ma porte à ma baie à ma bébé. Parce que n'a que tu as mis un béton armé. C'est impossible, de me moutou ka blindé, aïe ba quoi te tenir en côté. Si vous avez un peu blindé, c'est la provision à un blindé bibalé. Si vous avez un vilain, vous avez un confort à 7 millions, c'est la réservation à 50 millions. Pour la traiter à vilain. So, bino, botala. Batoyo, ba Congolais, na ba Congolais, na ba na oyo. Lisumu nini, oyo ba memi, bazo lukanda kwa kofutel. Motari bango eza commissionnaire. Maintenant nous kolo pango abiki ndako nanga na otonga villa basala ka ndenge ni. Zongi sa ba garantie na bango. Soki bango ba kei okokotsa bato na ba garantie à $300. Ça otia bandako na $20. Oh lingi basala ote. Ko sa pe bande kote. Ah bino nyoso bolia ba makasu, bolata ba chapelé, bo sala boy. Pour comme un ministre. Vous avez un Congolais. Vital Kamera a été chapelé naïe. Avant de condamner une église catholique. Batonio se va être chapelé. Mais on y va que nous retournons avec que on l'a été chapelé dans la prison. On l'a fait pour quelle raison? Ba Congolais
moto akomi député alati chapelet masambelaka te bamusulman basoka oke mek eza meme na bashort ya babonno balataka mpona kolaselo na uti mek lelo ekomi moto akoti na studio alati nzambala me nzoka na islam nzambala na nzamba eza na signification nango oyo mboka ndenge nini ngai naboyi kosala commentaire mais à travers baimage oyo ndoki ya congolais azalaka ndeko na ye congolais mpe il paraît ke bato bazolika kozwa lupango oyo mpo ye bakóma baministre c'est-à-dire kokóma ministre na congo eza kosouffrir bandeko c'est le contraire Youssou Ndour akóma ministre na Sénégal parce que comme un musicien asala bolamu na mboka na ye mais na mboka na biso moto azaka meme na boulangerie te azaka na pharmacie te bolalika boye batie ministre moto ayeba ata bilanga te ayeba ata epinara te alamuki boye akomi ministre ya agriculture moto asala pêche élevage te moto asimba ata singa de demi te bolali bolamuki akomi ministre ya énergie. Merci. Dossier à lupango. Tokolobela yango ti bandeko oyo ba innocent oyo bana besoin ba million te bana besoin ya valeur pe bazana besoin ba droit na bango yango bango moko ba mizui en charge nde ba ebui muto mtaye ko lobela droit na ye. Merci.